mula esili bona nete koki sanga zomina mibale nakangaki motema nabanzaki na kokufa sanga zomina mibale nazalaki se kozela mula esili bona nempe koki sanga zomina mibale nakangaki motema nabanzaki na kokufa sanga zomina mibale nazalaki se kozela bongo na poko yonga nakendeko wapi omera adi nakei kobina napeta sukisa komera kopo ya pia nabina rumba ya santima vaina pianse nanga sanga zomina mibale nazalaki se kozela bona ne oyo tikanga na bina bona ne oyo tikanga na bina mabenyinga na Kongo pona yemba rumba tikanga na bina bona ne oyo tikanga na bina awangana pandi mutima mobongite okonya mwisanga mabonga nabisi awangana pandi mutima mobongite mama okonya mwisanga mabonga nabisi pam pa ba bam pa pam 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 ba ba bam pam 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 pa bam pam pam pa bam pam 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 pa ba bam pa bam pam 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 pa ba bam pam pam pa bam pam pa bam pam 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 yay awangana bandi mutema mubongite mama okonya mwisanga mabonga nabisi inaribanera Afrika ndaja Afrika nate mobendo simana banja Afrika okanisa desena kujongera Afrika nakisasa namatagi dina bomai temayombe mai mungala kisangani jibu manyema kwate ujazae kwenye kamyerume kama duneo nyamalie tena kutu tena Amerika mukime oye balingi babina mijapika Nia kaleni kozero sirunidese Afrika ila libanela Afrika njazo pompa Afrika nati mobembe sinanga ibanjaka Afrika okanisa tese vinako zongela yo Afrika nakinchasa amatali Yono mai temayonge mai numbalai kisangani kisu manyima kafe ojazae mwanakimali kamene kanajineo tena nalie tena pute tena Amerika mukime oye
Balingi babina musique d'Afrique. Oya kale Nicolo 00 Africa. Nateli mo bembo simananga banzaka. Africa. Okanika tenserina kondongela. Africa. Nakinchaka namakami. Bela boma. Mayombe. Maimugala. Kisangani. Kibu manima. Ekwate. Ogaza. Kwentumari. Kamerungu. Ganadino. Pena Mario. Bena Tete. Pena Cubano. Mukimo. Oye. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Yo je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie Ambro Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman papi gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gen tolobe la vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te, papi gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Ko beta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te. ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobe la vie papi gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokele confirme tolobe la vie papi gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Voilà, chers amis, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci Nabino, Bandeko Bolanda Kabiso, partout dans le monde. Et nous, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste. Donc, un artiste, c'est-à-dire, nous sali moi trop voyons qu'à parcours naïe. Pour le monde, on a que Batou Misusu Bazali, Oyolelo, Tamsusu, Mboka Pen négligé Bango, mais Bisson a Tolobe la vie. Il y a vraiment c'est la valeur de la bango wana. Donc il va se présenter pour vous Bayazanani, à Beta Wapi, à Leka Wapi. Là j'ai fait déjà un coucou, la grande équipe à Tolobe la vie, la grande équipe à Tolobe la vie. Washington, merci Nayo, Jérémy Bama Canada, merci. Merci encore à Emile Bamba de Zurich, parce que sans Bino, tout ça me déplacement au thé. Merci à Didier Yi, Nazomona Lissousou. Il a dit, il a fait, Jean-Claude Mabanzo, merci. Sans oublier Patrick de Souza, le buteur de la prolongation. Là, maintenant, nous, artistes Boyoka, comprenez tout à Kinshasa, nous sommes à Libanda, nous sommes quelque part à Libanda, à Kinshasa, donc là, maintenant, artiste comme ça, Boyoka. Papa Mbote. Bonté.
Jam Rastafari. Yes, man, no violence. One love. Peace and love. Yeah, peace and love, my friend. God bless you. Nayambi nani? Oyambi ambassadeur de la paix, ambassadeur ya Rasta Congolais na kati ya Jamaïca. Okay. Na mboka ya Bob Marley. Nde ngayo. Kombo Rasta Umumbo Pene Luswanga. Chef de village Luswanga. Chef de village ya Luswanga. Luswanga côté nini? Luswanga ezali côté ya Kindu, soko Kindu zo Kitamai na penyesika batonga kaya liboso. Kaya basoja liboso stei lokande. Mabelwane za mabele ya koko na ngai. Okay. Ngai ndera bati tangu na kokola na kutika chef. Donc nicho na zana na chef coutumier. Ozana chef coutumier. Village Luswanga. Ya Lusonga. Luswanga. Umombo Pene Luswanga. Ukuma Kinshasa na nini? Nazonga na bimati na Congo depuis septembre. Na iko zonga na Congo na 85. 87 tangu nazonga na Congo na 85 na teki banzembo na ngai pa mwasi legisa. Soko kati banzembo moko kama ile wafisi kuteleza sikuanguka. Kekele mwasi na apre niko kutana na mangwana. Nakutana na mangwana ona ngai na zaki peti na bangona ba Tanzania kuna na Bakenya na zaki oyamba mangwana. Tabulei, Verkis, uzomona. Ona bazaki bagenga ngasoki bali kuna ngai nde nazo kutambula na kwankate bango kutambula na bango. Niko kuta mangwana sali kiele monde. Niko kuta epe na mwasi moko nana. Mwasi wana nana chozaki na ye na Nairobi. Na Kenya. Il paraît qu'il y a betaka na moto ya mema biso po parce que tango tokomaki na Tanzania tokimaka baba gasto. Kaninga ngange moto ya liboso na kimaka na kike na Tanzania. Ya koti na Kenya. Il paraît que tango akotaki na Kenya kuna betaka pena nana. Alors. Sikawa tango na ya na kuti mangwana azota le monde révolution. Wana coopération ici Tanzania. Alors nakuti pe nana zaliana tokuta nana kama tu se souvenir que zaki na Nairobi sika moko. Alors tout ça tu sais pas mangwana tout ça album ya Fatimata. OK. Là naza saxophoniste donc il y a une chose qui na beta biloko to na studio na beta no mwenye Fatimata na ona na zaki ka saxophoniste. OK. Ils sont des saxo to beta qui na pompo ba pampa la ce qui est tango komaka oh Fatimata pam para pa dali ngande na zole sapati. OK. On to beta qui on peut les collègues akenda ki kofi apeka kofi yenga zaki basiste na Gandhi azaki soliste na Madu azaki ko Madu mwana jambo sko mwenda azaki ko pante beta nzambo na nini obi wana 87 tokenda na studio na Braza na kansi na ebisa ki oloko nini oyo isaki Dimitri pour amema biso ezaki suiva ya caractère mabe ya ba journaliste na biso opango ezaki pepo moni biso ya tokoli na colonie anglaise toyebaka te nzoka nde kote ezaka chaque mission na journaliste na ye ozomoni. Alors nde yango monaki ata Dimitri journaliste moko yawa asalaki interview te parce que babengisaki deja Dimitri kozala na aéroport ablaise mabele bajournaliste bayikotuna ye est-ce que papa kuna na tamete oyokaka muziki ya na Dimitri Fabino na albumu ya Franco Dimitri Fabino na atana hotel te bajournaliste basi bapandisa yango na bazino na baradio Dimitri Fabino aibi tabule ite aibi na ite aibi kaka Franco oyo monelo pandema wana sikwa Dimitri Fabino alalaki na Porto tango tongami Porto ya intérieur tango ayoki likambo wana epesaki ye mawa mingi aboyaki ba journaliste ba interview epesi ekanda lobi bo mpona lakisa ye ke toza barata toza na bomoko ngana kosala banzembo na baorkestre nyonso abenga kupi na fait d'orchestre nyonso tosala na bango banzembo mais oyo bayaki eza OK Jazz mwana kuwaku na Afriza
donc tosalaki banzembo na tu aza orchestre na banzembo wana tu nga moto nazaki otelemela barépétition na bango wana sika Jimmy Cliff avandaki na Inter asali na pe yo rencontre na Jimmy Cliff ezali ndenge osali ndenge okuta na ye bon Jimmy Cliff normalement akuti ngai na Kenya sikoyo tosoki wana tosoki nsima moke yo kende Kenya ndenge obima ndenge ngai na bimi pays depuis 72 obima ndenge na bimaki lokola musicien kaka avantili kaka moto azwaki ngai akatisaki ngai kuna eza musicien bazobenga Baba Gaston ngai atango akuti ngai na Kalemi nazaki obeta na orchestre moko nayebisaki na orchestre ya bato bazaki na bavo marimari ngai akuti ngai wana bo azwi ngai tokatisi na Tanzania kuna nakendeki lokola wana penza nakendeki na ba 18 ans wana na kini papa na nga wana papa akomi colonel na Congo alo na kini papa na nga na landi midi nzomoni tokoti Tanzania na septembre nzomoni tokoti Tanzania na septembre 73 tokoti Zanzibar donc Zanzibar ezotongama nano donc po Zanzibar ezalaka kaka ibanzela mke ya banzela ya bacheval sika eloko ebengaki biso na Zanzibar eza lokola orchestre ya armée ya kuna nde babengisaki biso tokende beta miziki ya biso authentique na ya bango kuna alors tokendeki na kanali ya basoda tokendeki na avion militaire kozonga mpe tozongi na vedette militaire sika mpe tovandaki kuna ezali kaka bamilitaire tozali kaka na esika bamilitaire wana moto azalaki kuna azalaki Hasani Mwinyi azalaki major kuna tokotaki mpe na télévision premier télévision en couleur na kati ya Afrika ezalaki Zanzibar Karume House wana ezalaki moto oyo asala coup d'état oyo abeta baarabu atikala président azalaki moto ya mboka na biso Karume bakendeki lokola baumbo boti akoli kuna yeli ndongo kaka talaka bandunga abomi président kuna akomi président Karume avandi ti nde bai kosilisa ye kaka na ntango ya nini nde babomi me na télévision wana etikala kaka foto na ye Karume House. Ok, alors rencontre na osiko na Jimmy Cliff ezali nde samende bokuta na Jimmy Cliff ntango touti wana tozongi na Zanzibar nayi kokota lisusu na orchestre misusu ya bana ya mboka na biso bautaki na Kenya bai koramplace biso na esika tozalaki ovanda alors ava biso tobima wana ozoka nde Baba Gaston azali kotinda deja makambo na Komoro atinde deja bafoto na biso teke okende kobeta na Komoro ntango ya coup d'état ya Ali Swali alors ntango sika tozongi na Zanzibar nakoti na orchestre ya baninga ya biso mosusu Baba Gaston amemi biso po tokende na Nairobi nakomi na mboka moko bo na Limini wana mwasi na nga aza na zemi natika mwasi na nga na zemi nakende esalami ti deja na sina feli na bavili na nga badiplomate zoka nde badiplomate nyonso bazali koya kuna bazalaki basoda ntango kaka natangi nkombo ya papa na nga bakamwe yo mwana kapitani mobimba tala moluba wabobona wike komi kopesa nga babako sire banini tala kaka nde nakomi na mboka wana nayebisaki ka bavieke papa oyo nakokima ye na nzela kokoma na nzela mboka moko toyalaki bo na vie décision nakei na la polise naobi papa oyo ayibaki ngai po apere na nga alingi amema nga ti na Kenya tokende ovanda natiki mwasi na nga aza Tanzania aza na zemi nani akolesila nga mwasi kuna mpe pays ya duroa papa azongisela ye passeport na ye komo olingi omema ye atika azongisila nga passeport nazongi na Dar es Salaam nakoti orchestre nakokoti orchestre wana eliki kaka une semaine moto moko auti Komoro na bafoto na biso akuti sika nga na orchestre mosusu Bomali Wanza ya bato oyo bakima Franco ezalaki dirige na Shangolola awa bango nde basalaki révolution leki azalaki mbole oyo azalaki obeta saxo na sosoliso ye mpe abeta na baviebi oyo ye nde asala sika orchestre wana Bomali Wanza nika moto moko akuti biso na répétition ata bilongo c'est toi asali no bien ngai abenga pembeka ngai na batike na bino na kozwa bino Baba Gaston azalaki anayebisi Baba Gaston asiakima akenda bakanga ye komisari ozwa kaka biso nde azwa biso bayebisi ngai naluka saxophoniste mosusu nde nakei koluka saxophoniste emonaka
oyo na epa alaki dube wana Boulien otozala saxophoniste mibale nde nazwi ye torepete na 75 tokei kobeta na Comore wana tokutali na Jimmy Cliff nanu te tokei kobeta na Ile de Comore 75 tokei kobeta nani Jean Scram oyo abundana bapapa na biso mercenaire wana yomoni tobeteli ye miziki ya kweti na piscine na mwasine tobetani na sela kante hotel nde kozonga tozongi ti lisusu tozongi Tanzania après Tanzania tosali 2 ans puis tozonga na Nairobi kozonga Nairobi esika tokutanaki na papa wana ye akutaki koma ezalaki nazobeta na hotel moko po nazeka moto ya miziki ya kindele alo ntango nazobeta wana namoni bajamete moko bakoti bo bavandi kote moko bo lokola sika nga na loketi na biso tozalaki koemite danger banzembo na ye bavietnam banani nde tozalaki mpenza donc tozobetaka biloko ya Dimitri ntango nabeti banzembo na ye nabeti ntango namoni bajamete bakote nesi bamisie bosange na ono programme tobeta banzembo ya Jamaïque nabeti nzembo ya liboso nabeti nzembo ya mitatu namoni moto moko ayiboye o nalingi nayemba yembelanga betelanga bobetelanga nzembo zoka nde ye Dimitri tobeti toki place moko amati totana tango tusuye bon tango mipoko nezalaka bobeti miziki ti 12 bopemi disco ekoti nakanisa te na bino kaka ndenge ti disco ekoti epemi ti bino boekoko alo ntango topemi nakei na mesa na bango nakomotuna yaya na nzoka nde yaya na nobinga nalingaka Dimitri kutro mwana Dimitri kwa kena toilette nalingaka Dimitri kutro abi Dimitri kwa abi me Dimitri kuzela komona ye abi oyo Dimitri yo Dimitri mwana deja nasina kuteli nao na Bob Marley Bob Marley ayaki wana lokola touriste ava kufa ayaki na Kenya yende moto ya liboso nyebisaki eke nazalaka na posa okende Jamaïque ayebisinga lokolo lobi okei sika tosubiri na Dimitri anga nailaka nazalaka fanatiki na oyo alobi yo nde ozangaki na orchestre na ngai abidobo po aloki ndenge nazobeta na koyemba po nazobeta drum biloko wana nazobeta drum na koyemba ozomona po omoni bato bango soki azwi yo musicien po ayeba ke ozali na pe nga moko naza na polyvalent alobi bon yo nde oyo ndimona kotindela yo tike atindanga tike ye na biso kaka baba gaswana po ntango tokomaki na Kenya baninga bakomaki na Kenya liboso na biso bakimaka ye ntango bakimi ye nde azwaki banana oyo nana oyo asaki lisusu mwa formation mosusu azwi banana me banana mpe babanda mpe na ye te ozomona alors Dimitri kwakende atindelanga tike ifo baba wana sikawa ambassade itango bamoni aza na miziki isusu te ambassade etia ye lokola representant moko ya bazairwa soki Mobutu soki animation eyi tokeyepa na ye makambo ya bapasseport ozomona ye batindelanga tike adama amekomi na 85 nobe ami 85 nobe aipo na nazonga mboka opa Dimitri patindelanga tike ni alia wana mpe contact na Dimitri Freza te nazongi te nazongi na mboka 85 nazongi Congo depuis 70 nakomi na Kisangani nabeti na mo orchestre ya centre culturel bazalaki obenga team electrico ezalaki za femi moko milu bazalaki wana nayembi mpe isusu nzimbo ya jambo bwana habari za po mushroom wana nabeta mpe na bango na Kenya kuna bazali obenga orchestre mushroom bazalaki mpe batonganga alo nde nauti kuna na iya na kini nde nakuti mangwana azosala Thierry-Monde azosala Thierry-Monde tobeti na ye banzembo bafatimata banini apres nauti Dimitri kwaza koya nayebisi bango moi lokola Dimitri kwazoya nazokende babya longwa yo Dimitri kwayo nabiseve tobandi papa Dimitri kwayo natiki nano abeti konsela yango nakenda te ya miba nakei kolanda esika na intere nakota botala bagoli ya Mobutu alors
na motema elobi kovanda kaka awa nani omoni zelo ekendaka pisine naoleka mwa bokiki ezaka babi otelema kaka eleki ata mingi oyo bagolile baza wana eleki ta mingi boambasadeur na biso ya koki ndeze mpo azaki lwande bagolile bamonika ambasadeur mon pays tie azetuisingo na ambasadeur bakamwa babandi otuna ngai yo oza nani ngana bino ntango boyaki na Kenya bato bayambaki bino o babetaki sankalonsa bapike tu bakamwaki mpo ezalaki nini ya banini sinde biso nga moko na bango muke bo grand pays ya Denis Peko azoleka bona aza na ye nde akei na ngai te azongi akotingi ngai te bagolile wana bazotala kaka obile moto tozokomprendre te makisingaki epa Denis Peko toyambani mais comment natingela otiki na papa namona te namona te bavianga bon ça va nde amemi ngai epa ya Jean-Pierre Mbemba Jean-Pierre Mbemba oyo Jean-Pierre Mbemba oyo moko non Jean-Pierre Mbemba oyo moko wana azali PDG na Sibezai abibo wana sika ntango tosi tosali na ye banzo mpo bamisie bakendeki totikaki kaka ngai wanga na ye wana azobanda lisusu na intel te abaya alobi ngai nabanda te epai na mindele kaka bolukela ngai esika onakende obanda nano koteya ngai moko nazomonaka banoire nde bayi komema epai ya papa yengo ndeko ya dogolo na mbinza ipene azali kobanda kuna epai ya papa yengo ndeko ya dogolo ndenge te so koyoka moto wana ozomona nde kuna makambo nyonso tosaki na bagrand zaiko banini ye azalaki kobanda kuna aumelaki mpe awa tosali na ye na mpe de 3 mois akei Goma nga natikalaki ate Lubumbashi akendeki mwa batourne kozonga akotinga nga nazalaki omwana na kilo 75 epai mama na nga akoliti alors tozalaki na motuka moko bazali kotambola nango Hyundai alors ntango azongi sikabo azokende obibo alobi nga na kotinga lisusu tiki epai ya bandeko na yo te baza mobulo tika nga na mema yo epai ya moto oyo ya ngai oyo naanayi na confiance ya mema ngai na biro ya Jean-Pierre Mbemba ntango azali DG na Sibezai présente ngai bibo oyo musicien na ngai otingela ye tike ngai na maboko na yo nde akei Jean-Pierre Mbemba pe atiki bon patron atiki yaki ngai pe mwa mbongo na somba diama na pe de $1,500 bon Jean-Pierre Mbemba pe amatisi ngai na cargo na bango Bravo Juliet baza na cargo moko ya oyo mpenza baaméricain ngai azomemaka ata bakoyebela combien de mitu amalisa ngai na cargo wana ti nakomi na Mbujima bazalaki na ye na pe de 58 combien ya bacomptoir baza tobenga yango Dibito Kasai akei kuna na vandi nakoti na badiama basikokenga nano basikokenga nano ina pe de $800 mpo nayebaki nano diama bien nde nayi kosomba mabelenga moko nasombi mabelenga moko ba nazwi mwa libanga minene aye banoki kaka Jean-Pierre Mbemba atingi na Sibezai oyo bobenga moto wana tike na ye ye wana nde demokrasi ekoti sika nde nakei kokende nakei ale nakomi nakuti tike na nga epai ya Tamukate ebi Tamukate moto Tamukate nde azalaki obenga sika ya papa yengo noko ozomona nakuti deja tike na ngai bon pesi nga tike na ngai nakendeki lokola to kaka poli donc tike na ngai ezalaki kaka chaque avion nakuti na change kanaka na premier classe voilà direction Jamaïque na changeaki na pe de 4 avions awa namataki Sabena ti Douala nazwi British Caledonia ti Londres nazwi Virginie ti New York sika New York sika wande nazwi sika nini New York sika wande nazwi nini Virginie lisusu ti na Miami nde sika etika lokola awa na Lubumbashi to ba okitobi awa na Mbujimai nzela yango azalaki kozela ngai na komaki te
ya voyage sika na village na Mount Gobe atika sika chauffeur na ya kozela ngai nakumika na aéroport na kiki na benga ka numero kaka chauffeur ya zingai tina ndako na ye moko bayambinga na ndako na ye moko na avenue Lady Mood Club ayambinga na ndako na tumobio bozi kitozela ya kendeki na village na ye moko après 2 jours azongi tokutani présentenga na ba musicien na ye bapesinga studio banzembo na ye tu nga moko na banda kosala okuna répétition basalaka na studio oyebi yango très bien ouais instrument wana sika toujours préparé tout ya Europe ye akei na ye na Londres azongi na Londres po abanda mingi na Jamaïque abandaka na Jamaïque abandi na Londres nasala une semaine ya répétition moko ya ti mwasi na ye akomi kokama lobi atelefoni Jimmy Kipobe me moto na yo azoli ate banda tongo soki akuti na studio kaka boto bien bango batrabaka ndenge wana obi bazaka banyama na travail balbumu na ye nyonso nayo na travail kala banda donc banze munai nazali mingi na si na yebaka alenaka bwao nazali koyemba donc na travail banze munai moko bamisi babandi koya sika ya répétition bapesinga sika naza percussionniste chanteur ozomona drummer azalaki mais soki drummer aza nini nga mpe nasimbi drum ozomona nde toyi kosala banzembo na ye nyonso na banzembo oyo tosalaki na Grand Zaiko na tosalaki Love Me na Mama Kuwaku Tears and Cars na Tabule Search for Freedom na Okigali mais banzembo wana nyonso ngani nazalaki obeta drum na koyemba awa baoriginaire mpe ezali na koyopesana ntango tosilisi wana nde ayi na Londres alobi bo tournée d'Europe nde tosali tournée d'Europe wana na 87 tournée wana tosalaki 5 orchestres Jimmy Cliff, B.B. King, Stick and Stone, Freddie McGregor na Yellowman ozomona ina Freddie McGregor Yellowman ite Freddie McGregor 7 orchestres tubandelaki na Espagne Madrid Espagne San Sebastián Italie Milano Italie Padova Italie Rimini Beach tokoti Espagne Madrid Espagne San Sebastián tukokota Lise Australie itoi kokota na Lorera West Germany mboka moko ya Rennes moko boye tolekelaki na nzela ya Canada biso nde tokuti ntango bazobuka mbili ozomona donc otamboli Europe mingi tobeti na Allemagne East tokobeta ngona sika nde baallemagne bazozongana mpo ya kobanga mobulu ya baaméricain wana bisika bazozongana bajamaïcain bazoyebisanga bio omoni batiki oyo po bajamaïcain ntango ozotambola na bango masolo kaka oyo ya likolo ya high politique ebie bayebi mindele aoze na Europe osali combien de temps tosalaki tourné na près de 2 mois na Europe otamboli Allemagne totamboli Espagne Madrid Espagne tobandaki na Espagne Madrid Espagne San Sebastián tokoti na Italie Milano Italie Padova Italie Rimini Beach nde toyi kokende na Linz Australie après Linz Australie tokei na Lorila West Germany tokoti na Allemagne Est tokoti na West tokoki kosilisa na Suisse lokola programme ya kobeta Paris ezali te sinayebi biso ntango tokomi na Espagne po totraverse tokende toleka France bafrançais baboyelinga visa Dimitri abeti loboko na mesa obi fucking bozoliana kotunda na bamboka na bango olingi lelo boboyela bango visa na ndenge nini siansi mpe visa na ngai nazwaki yango na Kenya passeport na ngai nde yango alobi bonga na ye totikali na Espagne mpo toyaki na bisi moko oyebi babisi wana ezanga na biloko to frigo na kati biloko to baninga basala 2 jours tokende kokutana na Italie ngai na Jimmy totikali na Espagne Madrid na hotel tomati avion te kokutana na baninga
Espagne. Na Italie. Italie, ok. Ozomona. Mais sikoyo, elo ne sayi ke yo bokamona susu na Jimmy Cliff. Bon, omoni eza boye. Na elo ne sayi ko se retrouver susu na Congo parce que déjà au combat international le but c'est la photo partout mais si bon na kaka na international. Naibi. Aux international. Mais micho za awa na Congo. Alors elo ne sayi ki bokamona Jimmy Cliff elo ne meko sur na Congo. Bon, omoni na bambola nyonso na vandi libanda. Nazaki déjà moto moko nazaki le mombiste nano descend. Ozomona. Ata na kindeki wana nazaki kotala ba mindele ba caractère ya mindele. Parce que papa na biso ba bungi na mindele watu na bomwana na biso. Ba gen scram ba nino moni. Alonga na kindeki wana lokola musicien automation. Hein? En anglais ba un musicien automation. Donc naza musicien mais naza mission. Ozomona. Naza mission. Noko na ngai oya bota na mama na ngai bunga bitumba 40 ya 45 bango bakamata sayo gambera asosa jomona sika ba histoire nyonso wana nazaki olandela ngo alo tango namoni ke contrat na ngai sili po parce kuna basala kasi contrat alo tango tosali contrat na ngai sili na président na Jamaïque si là na Jamaïque po tozaki na contrat ya 2 ans alors tango 2 ans ici na lambula oyo na sina vandi nano libanda famille zaki na ma problème na bon na zonga nano na mboka na tendo ko vivre penza nano parce que qui a quelque makambo te zaki esi ebunginga kuna na tikaki moto ya boye voiture qui a quelque makambo te ebunga kuna jemona alors tango na komi pia wana ko tipe famille basi bakabwani donc comment famille bakani kotia ba mama kotia ba papa bana ba mama bakabula bana donc bana na moko me basusu bazo kana te me bazaka lupango moko alors na yo kanisa ki ba famille na vandi na moyo sikawa iko na sala likambo na ngamoko nde na sala ki na barasa ya watu sali irako niyo de rasta congolaise na kanisa ki baza barasta moko ko ipotango Jimmy Cliff ayaka na memaka bango pe bayamba Jimmy Cliff ne babundari bosi ya Jimmy na mwana kinano ke banga na complet bo na zongi tika na kia bango sikawa biso pe to sali kambo lokola na Jamaïque pe to pousser musique na biso rasta likolo na message to sali na moni bayi na moto moko okumwanu kutinani yenge bangi batia ye président ngana zala simanaye namu moto baye ni para star ozona tika batuki ni azata na message moko rasta ezali abréviation ozoma na molai nango ezali race solidaire de tête Afrique rasta fale na molai nango kobenga race solidaire de tête Afrique de tête Afrique race solidaire de tête Afrique. Ok. Comprendre? Ok, je comprends. Alors, bango bakomati nano na niveau ni. Bango bazo la race lokola eloko moko. Moi religion moko boyo eyi appartient na kozela basi akoya kosaba makambo na ye. Opa race ezaki eloko moko ekoki kolandana na likambo ya Simon Kimbangu. Ozomona la prophétie. Na rasta fondateur ya rasta azali Aris Rasia empereur de Ethiopie empereur de Ethiopie yende tafari ya ye wana pe mboka na ye ezaki colonisé te par les blancs ozomona yango monaki yenge azalaki oyo asalaki oyo ya Afrika oyo ya c'est ye masika biso tozalaki deja na makila na ye ozomona ke mundele aoki komonela ngaki c'est un mundele il faut yoka vérité ke nga na lingi boye po eza mabele na ngai ama congolais soko lingi koye pa na ngai landa oyo kokute pa ba chef po parce que tango mundele ayaki awa na liboso asolaki na bana mikete akutaki nde ba chef sika na kati ya ba chef wana ezaki na ba chef ba kombata lokola koko na ngai azaki vrai kombata koko na ngai soki barabu bayi bazaki na geste moko bo soki bayi bakomi pa yo septi coutumier babi
oh pesa biso bana na yo bamemela biso biloko soki tokomi na bango na mboka wana tozongisi bango kokoma kuna alibatei na bango sika koko na ngai azali soki basali babundisi bango abotoli bato mingi oyo bazalaki na village ya koko na ngai bazalaki likolo na biso te ezalaki baombo oyo koko na ngai azalaki kobotola bango kobotola baarabe sikoyo tozalima moke rasta aza moto oyo bino barasta kolia misuni te c'est vrai bon nakanisi elo ata ngai naliaka misuni te eza na kati ya bible yango omoni problème ya biso na barasta oyo bayebi bible te ezomona tafari ya ye moko azali na kati ya famille oyo ya roi Salomon alengisaba ezomona donc ata makambo na ye na kati ya bible ezali ezomona misuni ezali babenganako yango vie de Nazaréen ozomona esika nzambe alobaki na Moïse loba na bana ya Israele soki alingi asala ve na ngai akokata suki te akotika mandefu na ye na suki na ye ti ntango ve na ye kosila nde azwi soki mpe ekomi ntango ya ye kosila akokende na eglize bakokata suki wana bakotumba yango akopesa libonza ya ndenge nyonso elingi mais eza mpe na bitila nango un végétarien ata mwana na ye akupi okoki komona ebembe na ye bon okoki atande donc okosesali te ata mwana na ye akupi okoki komona ebembe na ye soki bino barasa bomona bibembe te okoki koseye pene ebembe te wana tanga yango na nombre 6 okokuta yango eza mpe na bitila na yango ozomona donc c'est-à-dire rasta eza to bayoko neti religion mobimba eza mpenza eloko oyo nzambe apesa na Moïse vedie biso makambo mingi tosalaka euta na kati ya bible ozomona donc omona ebembe te mpe okoki komona ebembe te okolia musuni te okoki kolia musuni te biso toliaka bandunda bitekuteku nini sika nga ntango nakuta awa nakuta sika barasta yawa ekomaki soki bapesa na kombo viandosi soki bamoni wana rasta viandosi mais bato mpe nakutaki bango na ntango wana lelo bango tu bakomi bazongela kolia nyama bazongi kolia mais wana ngai nde mokolo kutini nakolia ndenge bango ezalaki nde loyenge komema yango na loyenge ntina ya rasta ezali rasta azali moto moko oyo aza kodefendre diwa na ye liboso ya mpongla ocomprendre rasta aza moto aza kodefendre diwa ya mabele na ye liboso ya mondele ozomona sika ya rasta lelo tokomoni rasta evandi kimia ezali mpo ya reine Elizabeth d'Angleterre roi Charles d'Angleterre nde lelo efandisi rasta ti lelo epesi mpe rasta lokumu na ye ozomona okoyeba ndenge oyo aza rasta kaka na suki to oyo akoyeba rasta akoyeba ye na bizaleli na ye ozomona nakanisi yo soki okutanaka na ngai soki omoni ngai na te okokaki koyeba teke nazali rasta ya haut niveau ozomona simplicité nani ezali po parce que eza na mission oyo nzambe apesaki na kati sinde yango nayebisi yo rasta mpo ya nini rasta azodefendre mo po parce que rasta aza koko ozomona koko bakoko na biso nde bayamba mundele awa nazongeli yo place wana mundele bayamba ye na bajene te moto ayamba mindele eza bakoko sika omonisi ya mindele bakomi kotia bakoko bana mike liboso ya likambo ya mokili po baitilizaka bana wana nete soki ocomprendre ozomona sika baza kobanga yo koko po bayebi yo koko okotia bango na place na bango ocomprendre sika maye ziete na bango ezalelaka kaka bakomi bakakamata kaka ziene batie na mutu po bakosa ziene wana apres esa soki bakosi ye ntango asi azwi na mbongo babomi ye bazwi susu mosusu bati wana génération wana ayeleki ozomona wo wana ti ntango bakoutilize donc bango baza lokola mibali oyo bafrenkataka bandumba na koyibela bango bautilize basise ntango bakomi sika bamoni
mpo bango mpe bazalaka na zwa na bakonzi ya Afrika ntango omoni yo okomi na mbongo mingi pale kaka baelimine yo omoni mpo bango nde bati yo mpe ntango bati yo okomi distance na bandeko na yo ata bakolesi yo poison ndeko na yo akoyeba te ozomona bakaboli na famille na bandeko na yo alors yo okomi moto na bango sika makambo na bango ekomi kaka yo na ti ntango basise yo ti ntango bamoni bakolinga te yo okutana na yo mosusu mpo bokoya kozala bomoko eloko ekokende liboso ntango bamoni yo okomi mwa boyo bakrinise yo bati mosusu wana génération na yo eza kokufa oyo bango eza komata omoni alo sika rasa sika nzambe atinda ye mpenza nde akolandela likambo wana vrai mpenza A au Z. Voilà. Alors, tu évolues dans ce moment, ok? Maintenant, les deux ans de Kinshasa, on ça bon, on a dit ça, naza conformé. On a dit ça, naza na maboko ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, tata na ye, papa Jalungana, tikanga na maboko na ye. Ok. Il fallait name mape ba photo ba nini tu mais tokosa ikusu mwa eloko mtusu po kobisana ba photo ya nkamba ba makambo mingi ozomona papa na ye atika bango nde bayambanga po parce que noko na ngai akengela Simon Kimbangu noko na ngo na zebisa yo abunda bitumba 40 ya 45 ye tango bakamata kisayo Gambela bakamati webite basonga biso bakamata Israel peza na kati wana noko na ngai azaki opérateur et bazaki oswa na eloko moko moto titi tanti ono tango bakama tic tic itoyoka tiango pe na scotisme bon sika oya bango ezikaki nde ya kosolola kaka na basifre wana nde bazosola koyeba baenemi baza wapi alors tango bakamati sika awa mboka ya baisrael basi bakamati mboka babengi bango sika omwe lokola bakadogo bakosaki bana mboka babengi bango sika bati bango na Jordan batandi bango na Jordan bapesi bango bandobo oyo akoloba taka mbisi muke mbisi wana bakolia peleto na peleto bapesi basoda banini bakomi nyoko na biso lokola biso toya batia pembeni ebale po mai yango zomwa ndenge mpe mbisi azolia omwe ndoko na biso ase kaka bo abendi kandakala moko babeti maboko ndakala balia peleto na peleto bamemi bango lisusu na tombo ya Jésus na libanga wana bapesi bango tala mato beta kaka mbala soki kaka ataka mwa eloko moko ebemi bo simba yango wana vi na yo makambo nyonso yango kaka noko na ngai wana lisusu abeti kalibanga ebimi libanga kama abeti mbala mibale ya misato kama etenge ebimi babeti maboko azwi libanga wana ndio omonaka na basiapeli ya bamonseigneur na kati wana libanga wana ya zomona nde ntango nyoko azongi bazongisi bango kuna bitumba esi bapesi bango lekrete so bapesi bango lekrete banoko bazongi te na bamituka na bani eleki na pe de 8 mois bayi kolanda bamoni esika Simon Kimbangu azali bakalkile papa wana azwaka libanga ya tombo ya Jésus wana ntango mosusu ye akoki kodomine pouvoir ya Simon Kimbangu bozongisa ye na arme ye nde akokengela Simon Kimbangu ocomprendre bake kolanda nyoko ti na nini kuna nyoyo mpe ezonga kaka iko bakisi ye banini bo mpo bazalaki misala bazalaki bamapasa misato mama na ngai na mibale moko azalaki porteur oyo bamemaka banini ya masasi wana na ye nyoko azalaki opérateur teze azongi ntango azongi batindi ye direct na Congo na Congo kuna nakende okengela Simon Kimbangu noko akoti asali mois moko mosusu oki kande ebeti ye mabe ntango mindele bayaka bafungoli Simon Kimbangu bavandi ne kuna bazosambisa noko azomona kanda moko ya mabe po bango bauti kobunda na mindele bauti mpe koboma mindele susi eza te ozomona azomona kaka nyamo bazosanga na moto na biso boye
mokolana soki miracle nini esala bakangaki kadena mpo azalaki na se na mabele ntango bazongisika mpo mindele bayaka kuna na kwiti basi balangi bawiski ndenge omona makambo nyonso basaka bazalaka deja likolo ya kwiti bayi wana bamati kadena nzoka nde kadena ekangaka te mindele babimi noko atali boyo atali nano kadena yango amino beta yango sabo po papa bima asi mokimbango abimi ataya abengi mpe noko na kombo bolamba ntwana obi ngai papa obi zela nasambela mpo na yo obi papa wana ntango aza kosambela ndako eza koningana mai na miso eza kobima ye eza kobima ye donc aza kosambela donc na ye moko nokule esika azalaki noko nani ezoningana obi bolamba bino ndi bokozala bamindele ya mboka oyo yomona sikawa ezalaki kaka soki Simon Kimbangu azali libanda ifo tremblement esala esalama mbala misato oyo papa noko azalaki obimisa ye tremblement ezalaki kosala bali kotimba babi te moto oyo abimisaka Simon Kimbangu ozomona Simon Kimbangu abimaka trave kadene ekoma ata batiki bakange komona kaka efungami basololi na noko nde bamindele bali kobimisa noko batingi isusu wapi na kote moko ya bakumu kotia bapunya kuna losambo moko ebimaka kuna bazobenga yango kitabala losambo wana bato babalukaka mindele me basambelaka nkombo ya Simon Kimbangu ozomona kitabala bato wana babundisa mindele baklina pasi ka mindele moko bakenda na ye na zambo babandi na ye na zambo ye na pe de 6 mois me babomi ete bakatikati ye banzoloko balatisi ye lingbanda bazokenda na ye bokila donc sika balobi na noko tende ozela biso mundele wana tolingi oyela biso mundele wana ale ataki ebandi basoda bakei na zamba babandi kobeta masasi sika bango ezalaka bato baza liboso bango ye operateur azasi ozomona oyebi moko amona kaka pelusi moko ebimi basi Simon Kimbangu atitabi bolamba twana yo mpo okomi obeta bato na ngai okomi obuma bato na ngai moko alobi te ngai nazobuma bato na yo te mende na ye misio balingi nazongisela bango mondele wana ekomi ba 17 abi bosaba Simon Kimbangu aleki sikawa kati ya esika masasi ezoya boni toloba kati ya basoda na population ye sikawa abwaki mokongo epa ya population atali sikawa ekote ya basoda sikawa akomi kosala loboko bo soki asali bo masasi ekeki soki asali bo masasi ekebo soki asali bo masasi ekebo soki asali bo masasi ekebo ayebisi na bato wana boloba masasi maye bato bakomela masasi maye soki babeti soki asali bo masasi nyonso ekeki soki asali bo masasi nyonso ekeki ekomi 19 moko aza disre bato tu bakimi etikali ye moko baninga mpe bakimi akomi kozonga ye moko nali na nini wana na nzela ya zamba sika na nzela ya zamba bato wana bana na teknike bapizaka tolotolo moni tolotolo bapiege yango boyo etali boyo ntango oyo ozoya po nzela ya zamba ezalaka moko ntango oyo ozoya etubi yo awa po ntango etubi yo ale veni wana emati yo osanzi ntango kaka osanzi ekofi moko aza koya kaka ye moko sika bato basi bakimi ayoka kaka eloko moko atala botolotolo abimisi bayoneti amikati wana pini nini wana makele bini amikati bayoneti ye moko apini apini abandi kokende abandi nzoka nde bato wana babombani bazomona ye akomi place moko boyo akwe avandi azopema bato wana bayi mbango barekipere batoni mai na waugwa wana sika kikumu mai na waugwa atali bango bite na kopite bapore bamemi eti na kana bango balobi botala mwana ya Simon Kimbangu bazingi noko babeti babunda batrete kaka ntango wana bakuti ye babimisi mate mibale bamelisi ye mate ya soso po asiranga po nini
beteli mbamunda basala na 2 semaines kuna babomeli banyama banini basali cérémonie biboya kotala mwana Simon Kimbangu allez ndeno kwa sori na bango bayobi noko sori na bango bayi kotika noko tina pembeni ya mboka na babitunga bambolo ko banini noko bimibo baminde bayi koyamba boni kuna kinobo tala kaka nazuka ki bakamatinga bayabi babi mesa ba me yo zonga kaka ozela biso kaka mundele wana oyi ndele waza o bayi azanvi zonga kaka ozela biso mundele wana noko abeki mula bibo asa isika voyage ya ye moko tikuna na zamba akomi basoli na bango babi se kati kusu mboka yo yaki mundele azaki liboso wana bibo balatisi elingwanda bemisi teni balatisi elingwanda na ndenge ya kimboka akira moni mundele pia yebi teke soda omona basoli mundele akomi azotumba nyama au kibokila na bakake banjoloko donc tika mutumula bakoko na biso bala bazaki dange alors basoli na bato bosa va biso tokoya tango tokoya bino bokotika biso tokobeta beta masasi likolo bino bokokima bongo toyi torekipere mundele noko azongi abisi basoda ayibisi bamindele bopesa nga sika troupe nakende kozwa mundele azwaki kaka na pe de 18 personnes bayi na butu bakei nano komela masanga ina batu wana ya mboka wana bakei no bameli masanga ya ekwa na biso masanga ya nchamba wana ale ya mbila ale na 17 wana masasi bandi papa likolo bato bakimi batiki mundele wana zitango oki masasi il y a des soldats ici il y en a des soldats omuni basoda babimele asifeli makazi zomoni nde bayi kobima na ye bayi kopresente pa mundele nde noko na ngai alobi ngai nasili na bino nde bapesi ye pension. Donc sikoyo oza mutu oza protégé par Kimbangu olobi wana nazali mpenza moto ya kuna naza mpenza moto ya nkama sikoyo awa ozosala awa esikoyo osala programme eza ndenge nini programme na ngai projet na yo eza nini projet na ngai ezali nasala orchestre na ngai nanga moko ya message po nayebi soki nazalaki na instrument studio bayibinga nazalaki kutu na instrument yai na pe ya 2,500,000 na kolakisa nasalaki yango na Brazzaville nayaki na yango na timbangisi kuna komona yango na bapoto me bato ya mitema mabe bayibi ngai bainstrument babayini me nalembi te po parce eza projet na ngai yo style ya musique eza nini style ya musique na ngai eza musique moko ya message musique na ngai eza kodefendre peuple noir liboso ya peuple blanc pe musique na ngai eza kopinga te me eza kotia nde moto amiyeba te omoni nga soki nazoki mondele soki azoki biso nde tobisaka makila ndenge moko bon ce n'est pas que toboyaka mindele mais toboyaka système oyo baza koutilize biso toboyaka bango te système oyo baza komemela biso donc osala sous recrutement toloba oui naza kosala recrutement ya bamusicien il faut azala musicien ye moko azali chanteur polyvalent on a oki kozala na 20 musiciens te 30 musiciens te biso kote epai ya Dimitri toveka 7 personnes na 7 wana bakere nyonso ata soki okaka mingungu ya basi mingi biso moko toyembaka mpe bakere wana ozomona po soki boza 6 7 boza portatif na voyage moto moko oki kosigne bino na kere ozomona alo nde yango biso na molongo moko ya yo oyo yo moko oyo mosusu oyo omoni nzembo oyo biso toyemba kaka biloko ya évolution oyo eza biloko moko ntango Mzee Kabila akoti ntango sika masasi ekomi kobima Brazza koyawa ya awa ezokende Brazza mpe natuni nzambe me nzambe nakoyembela bato oyo eloko nini po etia bango tranquille nde nzambe ayi kopesa ngai nzembo oyo nzembo oyo eza koloba réveillons les Africains premier nzembo na ngai ya français eza koloba réveillons les Africains
suis un noir africain. Je suis un rasta congolaise. Je suis un cultivateur. Et je fais méchant. Je fais méchant. Je suis un noir africain. Je suis un rasta kimbangi, guerrier spirituel. Et je suis père de mon pays. Je suis un cultivateur, rasta. Et je fais méchant. Je fais méchant. Hey, t'as un moisson, je vois le poste de massé. On masse Gambela, on masse Baraka, on masse Simazi, Diga, oh grand Marcel. Les originaux et les étrangers, les achetants, et le pays se développe. Réveillons les Africains, exploitons notre sagesse que Dieu nous a donnée. Congolaises et Congolaises, écoutez, il n'est jamais total dans la vie. Oublions tout le passé. Construisons notre Congo que Dieu nous a donné. On espère ce que l'on a. Ne croisez pas vos bras. Hey. Tant que nous sommes en vie, cultivons pour nos générations et le bien-être de nos enfants. Mettez vos cravates à côté et retouchons nos marches. Travaillons comme les Chinoises, couronner du pays. J'ai traversé le Congo, Brazzaville. Et j'amène le produit au marché Porto-Poso, au marché de Mongali, au marché de Kisumi et au marché Kota. Puis le pays se développe. Congolaises et Congolais, Brazzavilloises. Il n'est jamais total dans la vie. Oubliez-nous toutes les passés. Utilisons nos deux Congos que Dieu nous a donnés. Congolaises et Congolais, Angolaises et Angolais, Namibiens et Namibiens, Zimbabwe et Zimbabwe. Écoutez, il n'est jamais total dans la vie. Construisons notre pays que Dieu nous a donné. Et tant que nous sommes en vie, cultivons pour nos générations et le bien-être de nos enfants. Est-ce que vous avez besoin d'un producteur, donc comme tout le monde, mon ami par exemple, pour faire ça au coup de pouce, pour nous contacter face à lui? Bon, avant le producteur, on a dit que papa c'est mon timbango. Il y a un peu de sanga studio. Mais on a occupé pour le producteur. Mais par exemple, si tout le monde est à son à pas contacter au sein de. Bon, azala moto mwindi azala mundiri. Oh, asolo. Pour parce que bato mwindi to na confiance te loba lo moto lokola yo ndenge tokutani. Oh, omoni moto mwindi azala ka mwindi. Uzomona. Mundele na kotia business asa bien. Uzomona. Ona nazo bayango player. Bana peka ganaza na un producteur en anglais. Uzomona. Ou bien il faut parce que n'habite pas na komona clair. Uzomona. Bato mwindi toza trop escroc.
ozomona bomoni ndiango moni biso na Angleterre moto moko epoza na 5 avocats 6 avocats pour les le prix de droit bon sika biso na mboka na tokoli kuna tokoli na mboka ya droit biso pe tokomi na tozotambola na droitier ozomona ata na kuti bino bozoke na gauche te na kotika kaka na droitier mais okopesa nini numéro de téléphone osomtumaza ouais numéro ya téléphone na ngai ezali naza na 0906 68 77 88 wana ozwengai donc focha 00243 ok alors le basuka ezali plutôt 600 bon liloba ya suka ezali omoni nzembo nayembi oyo eza mpe na nzembo mosusu oyo mpo nayemba mpe po parceke eza message omoni nzembo nayembi ezaki oleka na la voix d'Israël elekaki mpe epai ya moto oyo Serge Kayembe olimekisi akoma député jour pepe kala asalaki anniversaire na ye nga mpe nayaki koleka kuna nga nde mpe nayembela pepe kale bon anniversaire bayaka na peti ne moko peti makambo ozomona apres nga nayembaki nzembo oyo ozomona alors oyo eza bamessage nazopesa na noir africain sika eza na mosusu oyo nasalaki ya bana ya Congo eza na Swahili na Lingala bana ya Congo tolingana bana ya Congo bana ya Congo tolingana bana ya Congo Congo na biso mokoyo mabele tika bankoko tobomana te biso na biso likolo ya mbongo bana ya Congo tobomana te biso na biso likolo ya mbongo bana ya Congo mbongo ndesaka monene ya mokili boyebaka te mbongo ebebisi motema ya bato bongo na biso mokoyo mabele tika bakoko tobotami tokutaki mbongo tokokufa tokotika yango tobotami tokutaki diama tokokufa tokotika yango tobotami tokutaki mercure tokokufa tokotika yango tobotami tokutaki bawolo tokokufa tokotika yango wana wa Kongo tupendane wana wa Kongo wana wa Kongo tusameane wana wa Kongo Kongo yetu wenyewe dunia iliacha mababu tulizaliwa tukakuta pesa tutakufa tutaacha pesa tulizaliwa tukakuta jamaa tutakufa tutaacha jamaa tulizaliwa tukakuta merkie tutakufa tutaacha merkie tusiuane ndugu tusiuane wana wa Kongo tusameane wana wa Kongo tusiuane wana wa Kongo kula faida ya wazungu juu ya faida ya Occidental tusiuane juu ya faida ya wazungu tusiuane wana tutaokoana sisi wenyewe tusiuane wana juu ya faida ya wazungu tusiuane wana wa Congo. Voilà, en tout cas merci beaucoup.
c'est encore les Kinshasa. Ceux qui m'ont monani autant pour Benga, tous en appelé Tobenga et puis franchement tout bas c'est une émission c'est pour Toyeba ma camus autorité je crois que il y a pas de cette là. Donc merci beaucoup Nandengue au PCBC nous accorder des interviews et que prochainement tu contacter les choses. OK. Le basu que zali aussi sinon le basu que lobini. Bon, le basuka yango na sina yembi nyoso. Tolingi sana. Tobomana te likolo ya mbongo. Nyoso tokotika yango na mokili. Ozomona. Likolo donc omoni na batu wana tant que nous sommes en vie, travaillons pour nos générations et le bien-être de nos enfants. Omoni Mundele a travaillé, omoni Mundele a préparé. Omoni nyoso ezo salamaka. Mundele a préparé yango bandaka la. Ozomona. Mais yo Africain pour comment na sika wana eza mwa pasi po idée na yo eza kuna te ozomona alors il faut okutanaka na bakoko ozomona bakoko po parce que yo botami yo okuti oyebi te Mundele te aza kosala bien profitaka na mitu ya bagene ozomona po ayebi te bakoko bakotie na place na ye ozomona yango nakanisi yango message eza koba oublions tous les passés tobosana nanu nyonso totonga nanu mboka na biso. Merci de nous avoir suivis bandeko na biso omoni ba valeur bato bazar il faut topesa bango maboko yazali moto oyo alongola mboka na biso so ya beta na Jimmy Cliff pendant des années à travailler dans la musique internationale. Ozali pour pesa maboko. Musique ezali awa na basi boka ki na début awa nde tobeti awa awa ngana bilo wana soza na ba musique ba valeur ya musique na biso nde bango nde baza nango lelo to pesa maboko. Otika malamu asi tokutani naza na eloko misusu ya koloba ndingi na pesa mbote na ngana ba sepo kutimie tout surtout o babunda na mindele o bakoko na bango babunda na mindele naza kopesa bino dele toza na eloko tosi totaye ntango so botangaka yango Congo ini pays fort ya base coutumier nakanisi nzembo yango na koyembela bino mokolo misusu Congo ini pays fort tozali koyemba yango na classe alo base coutumier tolala te ntango Mundele ayaki akutaki bana te akutaki nde biso te alo okolela mbongo to kodefande nanu mwana c'est eloko soki biso todefendre bana oyo te ekozala pitakani totelemela Mundele. Voilà, merci beaucoup, allez, bye bye. Bye. Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai Atoni Kuba Papaye Olingo Yanga na yo Ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo Bonzenga papa Olanda bamwata Ebasa banzambete Sachakre na sala yo Na nzoto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Atoni Kuba papaye Olingo yanga na yo Ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo Bonzenga papa Olanda bambote Basa banzambete Bachakre na sala yo Na soto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Tobotana ya papa ye Mokolo bakoko na bako benga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angana leli o Atoni Kuba papa Fedi ya ngoma e Shaliki mwanza o Eme ya menga o Kalabana tobotana ya papa ye Mokolo bakoko na bako benga nani papa